il y a soins de santé dans l'hôpital. Est-ce que ça bénéficie à tout le monde? Mais pour être clair, les gens ont bénéficié pour nango, bazali, tricage et côté na côté na makambo. Ça dit là ça bela ganza be pas pesanga makila makasa pesanga mikuwa makasa na bela ngate. So ni na bela lem sou maladie moka ya mikie moi dispensaire na keka na onza ba pesanga yi na profiter mais et na bateau ba profiter nango batia bakotisa na bandeko na bango na basi na bango pourtant balobaki les artistes. Tous les sangé zali ezalaka na ba vrai na ba faux bazala kaka misu ba yaka okota na influence omoni tanga omona se retrouver ta comme fomba la moko. Parlons de Bomoko, Christian, l'initiative vient de qui a créé Bomoko? Non, c'est moi-même, Christian Choga, je suis le fondateur, je suis aussi le coordonnateur numéro 1, il y a Bomoko parce que moi et Michaud, d'abord, moi je voyage trop par rapport à Michaud. C'est-à-dire être initiateur, il y a l'Ikambo, c'est-à-dire il faut savoir comment je peux dire, aux amoutous, au comprendre Makambo, au comprendre Makambo facile, n'a souci à l'Ikambo. Aux hommes, on a quoi pour ça les locaux, avant qui paye dans le cas de Bomoko après, tout le monde qui a quitté d'ailleurs, ils ont loin de sa distance, on Bomoko pas naïe, et engagé qui était. Voilà. Aucun jour, n'a Christian, n'a pas baqué, n'a pas de problème, n'a un Michaud Yoko Tangono. 15 jours. Aucun jour dans un problème n'a été n'a pas dit qu'elle n'a jamais qu'il y a pas naïe n'a le bané qui ko solisara motote. Pourquoi des mensonges dans la télévision? Tolia katomelaka n'a tout nié mon frère. Pourquoi au sali émission contre moi? Oté na mona mutu no ciblé comme makas faisala yo. Parce que les lobbies sont moto bébi sa réputation en théâtre sans le savoir. Na banda ko batu musuba komi ko boya ko yamba biso pona nini bino na bino boboka na ba maladi tant bo nem sumoko na bino za na biloko ne a le ka yo boka ngo eraté etika na ndako na mwana ngani ata yango pona ni biloba loba na biso na télévision ba combat comédien à Kinshasa baza bato ba vivre na comédie ba vivre na mbongo ya théâtre à part les matolo tout mais ba vivre un peu quand na théâtre wana mais au bana diaspora ba vivre sur 100%, bah, vivre, na 20% il y a théâtre, mais 80% c'est à caillou. Makamba ko bouger et sili. Kaka na portable na yo, oza na Google Play Store, oza na Apple Store, allez, osala nini? O télécharger na kata portable na yo, o télécharger application mobile. Il y a Tap Sound. Donc TAP-SEND. Allez, niatato leka. Au côté ba coordonnées bancaires na yo, au tindi mongo na yo na Congo, sans frais, bandeko tala ba chance. Oh, frais d'envoi exacté, sans frais d'envoi. Bato baza na Congo, bako zwango, bongo na Orange Money, to bakoki ko zwango na Airtel Money. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales. Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, muni-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya, Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471.
À Paris, plus 33 75 128 21 63. Au réseau commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Bolingo Yangana Yesu, une chanson de frère Clavé Mayena, déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur YouTube, allez sur Clavé Mayena officiel pour visionner les clips. Bolingo Yangana Yesu, Bolingo Yasukate, une chanson inspirée. Pour contacter le frère Clavé Mayena, 07 78 62 15 60. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Pour la santé de votre époux, la solution est là. Grass Light. Grass Light, elengi ya loposo ya mwasi africaine. Grass Light, ezali produit ezana sans hydroquinone, soko olingi ozala kitoko lokola ngai sans tache. Yaka na Grass Light. Grass Light, esalami na fruits, esalami na plante, esalami na loso pe esalami na bambou. Mafuta kitoko o ezongangisa loposo lokola ngai, ozana tache te, ozana ride te malgré âge na yo. Grass Light, tozana mafuta pona nzoto, bongo tozana gommage, tozana le de visage, tozana sérum booster, tozana savon pona kongangisa loposo. Contactez Grass Light, composez le plus 49 176 21 99 49 42. Grass Light, elengi ya loposo na mwana Congo. Batatuma Mamouandou Guapenzi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue chez Congo Mokili Télévision. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste comédien de la République démocratique du Congo. Lui, c'est Christian Shoga. Dans la plateau, à honorer Congo Mokili de la présence naïe, à qui j'ai dit bonjour Shoga. Ouais, bonjour. Bonjour Nabatutu Bazola Nangai, surtout Baebangai. Bonjour na Venangai, Bobo Richard Boko Koli Motema Père Le Djoboke. Bonjour na Kade Sundi du 21e siècle. Bonjour na Sandra Vicento, Anani Kodia. Bonjour na Bobette Ntole, Grace Ntole, Gloria Ntole. Ya Bibish Nabiso Ntole. C'est-à-dire, Bantole Nyonso, on appelle Sibino, Bambote Nabino, Bambote Bena Doudou Makangila, Nono Makangila, les temps présents, Bambote na Fabiana Zema, c'est-à-dire Fabiana Zema, depuis Lubumbashi, c'est-à-dire productrice, où elle produire les lots, Ouata na Epinops, na Lubumbashi, c'est-à-dire na Lubumbashi, les 17 aux Angate, na concert à Watanabe, c'est-à-dire, voilà, les artistes, entre les artistes, tellement de solo à peine sert bien, le labenga, soli singa, bina qui non shoga, talaka, le roi na koti makambon, so bandi pego le de langa, mais ça la bien tant que ça la émission. Voilà, bambote na batutu, c'est tout bana matadi, bambote na bande konyo sur la matadi, bambote belé na boss mbangi, ça dit boss mbangi hotel à solo na matadi wana, bambote belé na CB, CD, et Metabi, CB et Metabi. Bambote belé na yo, c'est-à-dire yem takagi culture et art, c'est-à-dire biso déjà très bientôt tozala na matadi le 24, tozala na matadi toke kolela kusala toadi na film moko tozo ke kosala na matadi après to profiter pe to sangana ba na matadi pour olela mama chako. Voilà. Ah OK, d'accord. Voilà, là je te parle en ce qui concerne l'actualité, il y a Shoga quoi. Donc étant un groupe ça, vous avez un groupe oui, tozo kende vraiment artiste belé, tozo kende artiste belé, tozo na Gino la Soso Pembe, Gino Nzadi. Nous avons Baptiste Nzuiki, c'est-à-dire Baptiste Mobala Pembe, nous avons Dona Gabriel Bolembo, nous avons Ebakata Bakoulère, Ebakata Vimbo, nous avons Bouyi Bouyi, ya Bouyi, nous avons Ye,
tozana bandeko baberdi o bazo simba staff staff technique ça dit caméra poto kene na ba matériel nyonso to bandi film to bandaki yango demain hier lundi to continuer le mardi to aussi ça pour le jeudi to zo bis direct matin. Mais par rapport, si on doit parler automatiquement de ce qui s'est passé, comment nouvelle Wana et Frappa qui n'a milieu Nabilou, comment vous avez accueilli ça? Bon, moi, l'Iwa, il y a chose moins naturelle. C'est-à-dire, mystère à l'Iwa, il y a un peu de bien. Moi, déjà, je suis mais du vague oye à Covid oyo, c'est-à-dire tout le monde vraiment que non, l'Iwa existe. C'est-à-dire nous non yamba l'Iwa n'enga bien zalati. Et ça passe parce que nous tous années siko ba benga ba bisoke azali soute, c'est-à-dire azali soute azar artiste sorti à la part de réserve, mais le physique tout le monde a kaeli soute atikali ya li solo. C'est-à-dire biso fait tout ça éternalité mais ba auto tikali ngana lo baka racheton le temps quand les jours sont mauvais. Ba auto tikali toye banzambe omoni kokufa dans le Seigneur ezarelengi mususu. Omoni na kokufa o ebe ko kende ko simba ba gris okufi yo mo bina tanga jugement pour jugement ezala. Tanga jugement soko zaki dans le Seigneur o ebi ke na kende ko pema na kinya. Ça dure très sincère condoléances à la famille biologique, il y a maman Chako. Très sincère condoléances à la famille artistique Mobimba. Il y a théâtre, tout ce qui est artiste en général, parce que maman Chako a s'appelé ça, a s'appelé ça, Venabi Sonson, a s'appelé ça, Fali Poupa, a s'appelé ça, Gogan Héritier Watanabe, a s'appelé ça, Igo Sente, a s'appelé ça, tout le monde, au musicien, des plics, pour ma nuance, parce qu'il faut attendre un peu l'artiste en habitant Kassavou, ça dit, soleil ou en bas Kassavou, pour plus de bas Kassavou. Mais le quoi, tous les artistes, c'est tout nion, c'est ma communion, Doudou qui binda pe qui binda ko bazali discrimination. Doudou qui binda bazali basele qui binda soto na bandal na lemba pene ba ndie ba musicien balati. Hey, Gilles Quata musicien kala Baptiste 600. Zadi ba artiste ya vous dites pena théâtre ne pena lembe kangama na théâtre. La plupart ba te belé bazaka ba musicien na lemba ba bongwana na bango. Aujourd'hui, ça dit, mais bazaka ba musicien pour bautika ba musicien, azaki artiste, il y a tout le monde. Ça dure, il y a un autre dans le lobby que très sincère condoléances, na ba artiste nyonso, na ba po nyonso en général, voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, la mort de l'artiste Chako, bazo ko attribuer à mon négligence, HJ, hôpital, on est allé qui boité, vous partagez même avis. Bon, ngai na koki ko tsa jamais HJ Musapi. Ministère à l'Iwa et Zara Nzambe. Bakoki ko traité on nenge bakoki ko traité mais so Nzamba ba keza arena un jour wana eza arena. Au monde ça dit ngala koki jamais ko ba keza bango pour na zakiti. Tant ba kinda ki baza ba eza bango. Ça dit so na bilelo na ndenge mabe na kombo hôpital wana ta musu ba ko porter un peu plainte ba ko ba pour na zana ba preuve. Je ne peux pas dire à la télé de n'importe quoi, on a pas preuve. Cela veut dire pour Nanga Liwa et le ministère Nzambe. Mais du moins, vous les artistes, aujourd'hui, on octroie qui droit, il y a soins de santé dans l'hôpital. Est-ce que ça bénéficie à tout le monde? Mais pour être clair, les gens ont bénéficié pour Nango, bazali, tricage côté na côté na makambo. Ça dit là, ça bela Nzambe pas pesa makila makasa, pesa mikwa makasa na bela ngate. Si on a bien la maladie, moka ya mikie moi dispensaire na keka na onza ba pesa ngai na profiter mais et na bateau ba profiter nango batia ba kotisa na bandeko na bango na basi na bango pourtant balobaki les artistes. Comment dire, c'est-à-dire na go beta masolo makambo wana te loko ba o bazwa grâce bazwa na bango biloko nini mikanda wana c'est bien bon pour na bango biso pe to zwa te nzambe na likolo za maître ya makambo nyonso abattre la rapeka biso, c'est ça. À ce qui concerne l'activité, mis à part le voyage au Bossal ensemble, dans le cadre, il y a l'IWA, il y a défunte Chako. Quels sont les préparatifs? Il y a Christian. Non, les préparatifs, c'est à que tu dévoiles encore parce que tu sali bloc de 8. Bloc de 8, c'est hier. Bloc de 8, c'est Zanini. Bloc de 8, c'est Zali. On a
tovandi tolobi biso les anciens to côté c'est un peu négligence tant musuna musala o somona c'est-à-dire tant baninga pe bazako évoluer na makamusu biso to sali lokwa moi négligence mukie moi recul alors tobi non to zape ba ene na musala oyo malgré l'âge tola ba ene na musala oyo batebele ba yokuta biso na musala oyo to pesa le meilleur si le loto zana le meilleur le lo muto aussi la soki a zolo likolo bomoni lelo yango to sali bloc de 8 bloc de 8 c'est ali toponi les anciens et les anciennes il y a théâtre to bandi déjà ce qu'on va tournage à bloc de 8 bloc de 8 c'est-à-dire eza titre il y a bloc na biso wana c'est-à-dire bloc de 8 c'est le but que to s'accaparer na likambuté to za bloc de 8 au pas on a besoin on comprendre vision na biso ndé akoya kota na kata bloc de 8 objectif il y a bloc de 8 c'est ça mais c'est là to présenter batiko art il y a ninga borosé ndenge siko to comment ça là na ba écriture na biso to comment ko présenter yango to bandi biso moko to bandi yango to bandi komi produire biso mo cela veut dire Gino Layaka Batista Yaka tel nani Ebakata Yaka Gabriel Yaka Bouibou Yaka toya to sangana to sala no idée moko boy parce que koya ko sangisa bate belé malambo ezaka difficile olo bana moli kambo ezaka difficile alors biso lo to comprendre nos vision wana likamto to sala to banana no bo apprendre to fungola je po bande comme soupe ba ya ba intégrer mais ce que to me mango na style moko boy il y a relax savoir faire na biso na bloc de 8 OK mais il semblerait que dans milieu na bino il y a trop des improvisations ba script ezala raté non to sala ba script ezali to banda Eric Dimuka obenga onini avant to banda synopsis après to na storyboard après ce que tu es na nini to siko parce que toujours ça le système il y a dessin c'est-à-dire même dès que tu tourner na ngo ba benga storyboard c'est-à-dire to dessiner artiste na ba mouvement na ba makamunyo so c'est-à-dire to na moi ni moi na biloko mo boy o ba artiste comédien bazala rango te o to zara na Congo awa c'est-à-dire to na film o to ça là film ngo to lobela plus batu oyo ba clandestin batu bazo clandestin ozo ko pas dire na bato c'est-à-dire muto nous on dit ma risque ya vie ya likambu moko boye eza envie ezo uta na envie mais peut-être se comporte et uta pe na pasi na kati pasi ya mboka pe ezo tina bato lelo soki bato mususu bazo convier maka mususu ezo uta na mboka yango na Kinshasa lo tozo kokate na ke kolukata vie wapi tango okoma na Turquie amoni mai on habité na Turquie ah nazo kokate nazo dingi na ke deso calculer ce ko dingi wana 45 minutes il y a océan mai ozomona koto mutute ata mbisa pamba o lekate omona ka moi le requin kaka aleti rapide avec sinoka lipapu boy binona bokei bokufi et ça aussi mboka zo contribuer na méchanceté wana ozomona ça dit yango moni to sali film oyo tolo bana mbatu place oyo zali tu peux aussi réussir mutozaki na ligabla mokie akomi na mini shop soko tie mayele okoma pena na shop nani shop a monene grand magasin pour otie espoir no esprit wana mais yana bato o ba otie espoir neke o la luka place azali mais espoir neke kaka non il faut na ke Europe il faut na ke Asie il faut na ke Amérique na ke ko luka ne vikuna mais place yo zali pe na mukio koki ko zwa ko s'en sortir pe yana bato musunet ba mama biomba akena ne potote mais atonga ba parler na Kinshasa. Pourquoi pas te rouler un exemple bon yango moni film auto bandango Kinshasa et que Kosuka na Matadi. Pourquoi Matadi to moni que les artistes et comédiens à Matadi baza un peu reculé, un peu reculé par rapport à ba idée. Au moins il bako ko approcher biso te to vana na Kinshasa. Yango biso na compte si association no biso bomoko yango to approcher artiste ya Kinshasa te bisa bango to like bango YouTube basala kango ndenge nini boko ko améliorer pe musala na bino ndenge nini ça dit biso to partager kaka na bandeko. Voilà ça dire bloc de 8 yango wana. Aujourd'hui tout justement tu m'as pris tu m'as pris vraiment au mot donc na kati au bendis le poussin la bende leur au mot par là on te met tout à l'heure le solo il y a Bomoko une initiative en tout cas louable hein, par rapport il y a ba objectif nango c'est très louable et
Le méandre qui encadre Bomoko, objectif normalement est qui nini tant que ça qui non nini biso Bomoko ils a plus idée maîtresse il y a idée mère il y a Bomoko ils a les artistes bah se réveiller balongola tout longola théâtre na ghetto tout longola on a pauvreté surtout la pauvreté on place biso to za bit ya Bomoko yangwana c'est-à-dire le quoi la biso to jouer le chance ya ko voyager en matam yo ke ba mboke belé mais bande comme sous bazo chance wana te alors comment to ko sala ni il faut te partager le meilleur au biso to jouer na bande comme sous toi peut te partager tous ensemble pour to fongola G ya théâtre na biso c'est-à-dire lelo production théâtre lelo tous à vrai dire tout le bas normal dernier montant lelo na théâtre est comme $50 aujourd'hui on a comme lelo $50 dernier théâtre ça $50 muto tourner 10 épisodes comme ça soit $40 $30 $50 pour un artiste monene le roi net exemple Natanga Batista muto roi Batista mafuta na ye elamba na ye kolia na ye bana na ye na musala ya tourner à $50 est-ce que et coquille tu vois ça dire yango za bit ya bomoko yango to linga to telemela to telema ça dire eza lit moko eza batebele ba ndima ba lingango te eza na peu de bateau o ba osala na vision mais Dieu merci les autres on a centaines de personnes o ba ndimi vision ya bomoko dans le vrai OK on peut pas ba bomoko ça dit o ba comprendre la vision et loko to linga to ça parce qu'il y a aussi des ba mususu ba ndimi vision ba bomoko en faux mais parce que vous évitez partout les sangs zali ezana na ba vrai na ba faux bazala kaka mais sous ba ko ta influence au moins tant on se retrouver ta comme il faut mbala moko les comme sous ko lo dans le bon sens il y a qui dans le mauvais sens ça dit comme il y a faux mais je ne pense pas bateau tout bazala en cas il y a biso bomoko baza faux parce que toi to bi bomoko c'est que tout ça tu bien parlons de bomoko Christian l'initiative vient de qui a créé Bomoko? Non, c'est moi-même, Christian Choga, je suis le fondateur. Je suis aussi le coordonnateur numéro 1. Il y a Bomoko parce que Ezalaki, Tobandaki na Bobo, le quoi président, ça dure, ça est allé vraiment, et Kendagi bien, Toye na Ndekomusu sous coquette, et à l'été, Yango Batbaba qui non, le quoi Yomo osa visionnaire. De préférence yo simana na makamona maboko yo moko o matisango place to limito koma après batu musu bakoki kozwa ya on a boaki kombo ya kolobake président ya on a préféré qui coordonnateur OK voilà OK parce que nous on croyait peut-être que Michaud aussi était dedans azaki na kati ya bomoko comme comment je peux dire aza comme ndena ko ya bonabi ndenini bana mai to ko sala situation mo parce que moi et Michaud d'abord, moi je voyage trop par rapport à Michaud. C'est-à-dire être initiateur, il y a l'Ikambo. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment je peux dire, aux amoutons, au comprendre ma cambo, au comprendre ma cambo facile, n'a souci à l'Ikambo. Aux hommes, on a quoi pour ça les locaux, avant qui paye dans le cas de bon après, tout le monde qui a quitté d'ailleurs, ils ont loin de sa distance, monsieur, bon, mon copain a engagé qui était, voilà. Pour ça qui est PTV, pourquoi? Non, mutuza ne toza tovanda raboye to mikolo na bana mi to bana mikete to mikolo mutu na mutu oyo akoluka asaki na kati eloko moboye alongwe après beaucoup moyo ga mirmir mo quelque part a lo baboye non on reste des amis ya quitté na association plein susu pour na droit nemo songolo solem su pour na boule nemo songolo et engagé ka e tovanda to na tuna poko longwaki non ça dit tovanda na bateau baza na posa ya bonne marche, il y a l'association qui est de l'avant. Parce que si on croit Bomoko et la équipe concept, il y a comédien, il y a Poto, Basali et Mono Vivant. Non. C'était pas dans la même optique. Non. C'est-à-dire, sans le cahier des charges, il y a Bandekonabiso, il y a un Mono réellement vivant. Et ça n'a monté dans le cahier des charges, il y a Bomoko. Et ça a de la place, mon côté. Bon, ça qui, comment je peux dire, mutualité. Trop bien on peut lisungi ne Gabriel sali loko na ye mutualité lisungi na ye c'est-à-dire ezasiko nous réellement vivant c'est-à-dire ceux mutu a problème au lebo pe satanga okufa mais tant aza vivant boy to linga mutu na tant aza vivant c'est-à-dire loko ba ça voilà ezaki association qui eza asbelte biso sali association parce que toyebi biso to va en Afrique toyebi réalité o ezoleka parce que ba comédien à Kinshasa baza bato ba vivre na comédie ba vivre na mbongo ya théâtre à part les matolo tout mais ba vivre un peu quand na théâtre wana mais au bana diaspora ba vivre sur 100% ba vivre na 20% il y a théâtre mais 80% ça ya caillou
Parce que ce qu'on sali n'a pas été relié au foot en côté. Mais tout ça se comprend. C'est-à-dire, jamais biso de rekozo boule na bandeko o ba sala ki likambo peza ki malamu ya kosunga muto aza na bomoi. Ozo comprendre mais biso de rekozo jamais to so tali bon mobisa bon moko na ya biso boza ndé moto. Voilà. Parce que Bomoko est ici conflit, you know, comédien, il y a artiste comédien, il y a fan dans Napoto, c'est faux. Non, c'est faux, archi faux. Est-ce que ngai na âge ya Baptiste bien âge ya Gino na bise Gino la ndenge ozana ko banda lelo ndenge ozana ko solisa su bobote be ko solisa su la richesse na âge ya Baptiste après Baptiste yo ki ngai ba bebani te bana problème te ngana na lobeli yo na venir ndenge ni c'est faux archi faux, c'est à dire si quelqu'un alinga zo buzz na ye pour téléphone na le bot ngana yo ki so voice ya muto sala ki na sala émission na pona jamais émission. Quand tu parles de ça, tu parles d'émission, émission de ça. Yango ça pas question no yenango. Mais en tout cas c'est un frère à moi. Aucun jour na Christian. Na golo baké. Ngana na problème na Hans Micho yoko tango non. Et ça qui le quoi toza na bon moko. Bon moko comment qui le quoi guerre et comment est-ce qu'on a et comment qui le quoi comment je peux dire concurrence loyale na réellement vivant. Okay. C'est-à-dire la plupart de les gens qui na bango na bande kopé mususu ne ba yaki koya ko to ko taka bomoko comme le ko to together. Tu vois le vrai sens. Ngana ko ya tena bisa mutu boy tel c'est-à-dire ngana za mutu na tangi classe na ko ya jamais na TV na créer base moko boy. En plus dans le baki eloko moko ngai Christian na tse makamuna na na besoin de problème na batuti. Le quoi tozo gérer groupe munene loko la belle munene loko bomoko il faut d'abord ngamo fona za la exemplaire. N'a pas problème aucun jour na mon jeune frère Micho aucun jour dans un problème n'a été na ko tika la paix jamais ko ya pa na ye na lo baneke ko solisara motote pourquoi di mensonge na télévision tolia katomelaka na tout nier mon frère pourquoi au sali émission contre moi oté na mona mutu no ciblé comme makas faisala yo. Donc vous parlez quand même. Non, j'avais pas aimé. Parce que j'avais pas aimé, j'ai des enfants aussi. Mon frère, Bazabano Bayebi Nets Makasi, Kolekabiso Mikolo. Si tout le monde en Europe, au monde, Solikambo, il n'y a pas Christian Shoga, moi, à Robert, à maman Christian Shoga. Tant que maman a mon mouton à incité papa, n'est carrément au Inayo. N'est-ce pas comprendre? À quoi Inayo na vie na mobimba. À quoi on a nzela lelo exemple. À quoi on a lelo Zulu, mais quand tout le monde sur la place Moboé, à salolem soufo parce que on qui de n'importe quoi pour son père. Il y a un de ma part dans l'ingi sous problème na batute. Pour les problèmes avec nani nana besoin de problème na batute parce que tout la feature, tout la les présenter, tout la place to outi na place to kende. Na moni adage mon lobby passer na biso za na mutu. Mais futur na biso eza na maboko na biso Christian Shoga lelo komi mukolo azana bana na ba lelo bana besoin lelo Christian Shoga asomela bango parcelle il y a 2 mètres. Ça dit conscience na yango wana conscience na lelo esprit na lelo na tala ba comédien lelo ba okufa pauvre il faut na bongisa avenir na ngai bits na ngai komi bongo lobby ezateke Christian Shoga beli ou azal sous d'abord moité pour tout ça éternalité. C'est la contribution. Alors, photo bongisa déjà, futur nabiso, avenir nabiso à lobby. C'est-à-dire, nous avons un problème dans notre côté, nous avons besoin d'un problème dans notre côté. Dieu m'entend parler. Voilà, c'est-à-dire, mon frère, à cette émission, nous avons pas besoin, c'est-à-dire, si tu as dire au monde, c'est du mensonge. Mais après, lobby, tu es au vendeur qui te mêle, tu sais qui n'a pas mon frère, pour nous, oh, tu as $10, c'est pas bien. Tant que tu as ça, tu as tant que yo luko sala buzz tant que tu n'as pas dit oh mais papa on dit aussi li obendeni on a dit qu'on a succès au tchoko pour ça dans émission na ba combat ba tu boy c'est ko aussi c'est un frère à moi ça dure c'est mon frère reste mon frère ça dure à cause les cas ça la buzz na combo na problème les autres. Aujourd'hui, Shoga, dans le milieu, il y a théâtre. C'est quoi ta plus grande richesse en fait? Dans le milieu, là, richesse d'abord, rêves. Déjà temps où Elonginanga était comme moi, mon pied, on a la grâce,
c'est-à-dire ça des richesses pour moi. C'est-à-dire au Kenya Brazzaville, on a la facilité, on a place mon boy, net OK matadi boy. Tous à loger à part C2, il y a culture et art, il y a Bakongo et Metabi. Bon, à travers ces CD, Torokutana, les sous na excellence, monsieur le gouverneur, à tout Matubwana. C'est-à-dire Torokutana na bango, Torozalana ba chef na biso ya DGI, le quoi fait papier Zakombila. Comment on a c'est-à-dire yango wana eza richesse déjà pour moi. Yango ce que fona simba yango na maboko eko yangate. C'est ça, richesse déjà yango wana. C'est quoi le plus grand regret de Christian Shoga dans le milieu du théâtre aujourd'hui? Grand regret dans les surtout la mort, il y a Bamassa ne beaucoup Fabrice. C'est-à-dire baéné Bamassa, liwa ya bandeko nyonso, ils ont déjà regret. C'est-à-dire tous agina chiko pululu, abilité, à la mouki, il y a déjà regret. Ils ont un grand regret dans la disparition de bandeko nyonso. Au Baoti Kabiso, Mama Chako Bozalaki naye après 2 jours. Ça dire ça, un grand regret dans la première. C'est vrai que tout à l'heure autour le pour nayo liwa est un mystère il y a un Nzambe donc nous les hommes nous ne maîtrisons pas. Ça c'est vrai, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des spéculations par rapport à ce que certaines personnes disent. On a mis le théâtre entre bango ici entre bino bobo tuba na mama konga entre bino bobo tela ba biloko. Non mon frère, partout batu bazali, même les églises, même les pasteurs, même les églises oyo makambo ezanga raté. Nzamba sala mokili na yembo na bulu yeke oyo ezala parce que yazala toujours souverain. Po yazala toujours Elohim, El Shaddai, Adonai, azala nyonso na mokili. Yango sala mokili na bulu yeke nango. Mabe partout fozala mutu homme mutu normal ko zala sainteté. Nzamba sala mokili po mutu babito zala ba imitateur nzambe imiter mutu mais ça le bité ko koma mutu na. Tu vois? Bato ba imiter le pululu. Bah comme pululu te pululu reste pululu. Même tu comprends. Imiter Dieu. Tout ça là ba imitateur nzambe na makambo ya malamu nzamba salaka. Même tu comprends parce que dans ce sens là ça dure place bato bazali makambo zanga na ngote mais ce que moi je déplore dans le milieu théâtre. Les mensonges comme il n'y a pas de comédie, de poison, de masse, tout ça. Ce sont des mensonges qui ont créé pour la buzz, créé pour la balar, contre parce que les lobbies sont tombés sa réputation en théâtre sans le savoir. Na banda ko batumsu ba komi ko boya ko yamba biso pona nini bino na bino bo boka na ba maladi tango nem sumo ko na bino za na biloko ne a le ka yo boka ngo eraté etika na ndako na mwana ngani ata yango pona ni biloba loba na biso na télévision. Tu vois mon frère, c'est-à-dire Mouto azoboa baboa keli mouto a la facilité maladie. O aza dans les seigneurs. O bon Nzambe za kati na ye. O asambe la Nzambe. Ba kokoka yote. Ozomona. Même si ce sont complètement personnels, c'est-à-dire mouto aza na bon Nzambe. Jamais bakoki kokoka ye et pas ya mutu moko o aza contre yo. Ceux qui malades mo résoudre facilement, c'est que oyebi eloko o eza kati na yo pourquoi malade résoudre facilement. C'est-à-dire c'est pas le théâtre. Yo va na sous place bon milieu reculé. Osano na makamute mbala moko baboke lo maladie. Intérêt nini o muto boke lo maladie bo wele lindesi nini. Et mambebele tokolo ba na télévision te. Tokolo ba mambebele na télévision te, ça dure ba o ba miyebi ba yebi o pe ba miyebi te, ça dure ngana osala vie artistique na ngai ndenge nzamba tindela ngana mokili na sala. Soki na zui malamu, so pe na zui te. Eza nzambe ka nenga tinda kia sala ye mokili na ye ezala bongo mais na yebi ki naza ye naza étoile naza loin naza fils bien aimé nzambe o nzamba tika ngati. OK. Aujourd'hui Christian oyokaki déjà ce qui concerne ba nungu na banque na bino banque na bino parce que bino ba artiste bona banque Patrick Ekuchu ba mbote na yo place ozali Patrick Ekuchu ozoli trop bona banque na bino ya Sokoda. Bon, dans un boye Sokoda, oui, c'est bien bon. Le roi, tu sali bloc de 10. Et bloc de 8 plutôt. Bloc de 8, tu sali, ça dit que c'est deux personnes, oui, hein. Prophétie. Bloc de 8, c'est Zanine. Dans le bloc de 8, tu as 8 T. Ah, vous avez plus que ça. Tu as 6. Ah, OK. Oh, tu as une vision, mais tu as un bloc de 8. OK. Et ça, encore,
Ah oui, oui. Tu as bloc de 8. Cela veut dire que tu vas banga na musika. Mais banga pe na musika na ndenga solo ba mona ke to ya pena premier film auto sali eza to sakani. Ça dit to continue dans la profondeur mais to sakani ba tu vas comprendre histoire to sala et puis ba tu vas comprendre ba dimension to kei pour to sali to compresser ba personnage. Talara to tourner film à 6 personnes. 6 personnes vont tourner film. Au bazar acteur principal 6 personnes. Igo perdant un film na Igo c'était perdant un film na mo boye to solo la kango kalami ite pe photo sale les films ngo. Ça dure film auto tourné et ça il y a 6 personnes. OK. Ça dit to compresser le mo boye. Au moni na théâtre na biso lelo ba ida malamu boye ba to boni ko pesa ngo chance te. Parce que l'humanité. Bon ko lingara ou mais soki mutu alingi yote. Soki ozala bonzambe c'est la Bible yo linga ka ndenge nzamba lo baki. So mutalingi na te netsinga boye fona lo bango na English I don't care na makambu tout je m'en fous I don't care je m'en fous en tout ça dit olinganga te je reste Dieu à musée les sacrificateurs l'assassin du théâtre du cinéma point barre etc. Mais à ce qui concerne Sokoda, Sokoda toko s'affilier, nous avons son abisso toya na biso. On s'affilier, j'ai côté de façon bunda bloc de 8 et ça bloc de 8. Ah. Bloc de 8. C'est là au monde elengi to pesa na bloc de 8. C'est que vous changez l'équipe à Sokoda, bloc de 8. Te bloc de 8 to rien na Sokoda. Ma ba tu ba buna na Sokoda ngamba ngama italinga ta na ebi yango makambo. Comment la mine mazo italinga ite bakabola na bango. Bakabola so bakabola na bango. Nyo se futa mana 7 bato ba bandango bakota mabelete. Nyo se futa mana 7. Yo simbonga to 8 milliards au sai dans 8 milliards siko. O kiti na sebe batuti yo okufi. Milliards on etika liti batu suba s'enrichir nango. To tambola kana boko banga nzambe ne babi koyibe za mabe to tika moyibi lokuta to tika nini boy to tika kuluna to tika bona mona ba banderole partout ba komiango. To tika kanyaka tu wana so tambol no bongo. Ndeko nga biso so wala ka bokonza likolo bokonza seza nango kana mabulu. Bokonza se yana na mabulu. Mais bokonza likolo nde eza yango. Mobutu aki président de Zaïre, le maréchal babengena ba kombo nyonso. Maintenant il est où? Ba bato ba diriger biso lo na mboka. Bozo na exemple pata Mobutu. Bozo exemple wana. Tout bol galo boko ma ba milliardaire mais bo faire souffrir au peuple nzambe parce que peuple nyonso zo mona eza nzambe muta créer mukili. Bino bo souffrir na ba poche na bino. Bana na bino ba koma ba riche mais bana batu mususu tala tabano les mususu zangata mbonga gratana. Ah oui, je te dis la vérité, ça dit c'est ça un artiste, il faut ozalaka patriote, il faut ozalaka mutu oyo aza derrière peuple parce que to souffrir ensemble. Pour les autres habitants ça cédé na $1 population et ko somba ngoti. Pour biso le comme riche. Alors cette population les comment vivre mieux. Surtout c'est les cédé na $1 population somba cédé. Pour ozoyango. $1 dans le 2000 francs. 2000 francs, mouton sont cédé na moni malewa ne loso na madeso da 1500 moi tom so na 4 boy 500. Maya 4 le boko na pompe. Alors so ba cédé ça dit nion so na to lo bakaka ça dit biso to na besoin peuple congolais en général na biso ba c'est to vivre mieux. Nzambe na likolo a mona. Azaka injuste c'est juste. Voilà. Oui, mesdames et messieurs, vous venez de nous avoir il y a quelques minutes. Je suis sur le plateau avec Christian Shoga. Hein? Je suis avec Christian Shoga. Donc Christian Shoga, l'homme de Bomoko. L'homme de Bomoko, l'assassin du théâtre. L'assassin, c'est-à-dire, or et argent appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Shoga? Mais Nzambe. Wa papa ngeza nga ça dit apesinga mayele ya ko film apesanga mayele au diriger apesanga ba capacité nyonso siko to telemit bloc de 8 moi bloc de 8 so na ebisa yo oyo nyonso ko ya aya telemela bloc de 8 to ko brailler
Mais bon, il y a une carte qui est sur bloc de 8. Bloc de 8, c'est ça, Nini. Bloc de 8, c'est ça. Mutuna mutozana engagement les autres to bloc de 8 c'est to kangani to komi ensemble to domela mama sanga to gena ba fête ka biso 8 sora non to sali bloc de 8 on est à bloc mobo e kaka mais et baza plus pour na ancien ancien pour toi mais ancien basé belé Gino les anciens Baptiste les anciens pour être ancien il faut critère on va combien d'années mais déjà sont les qui dans les quinzaines aux anciennes. Sont dehors les qui dans les quinzaines, aux des anciens. Aux autres comprendre mais siko, ba kokoni koko pe bazali. Les dibiso dans ba 20 tout qui est dans les 23. Aux autres ça dire to comme apena ba mpaka nango. Pour mutu ngana ko sa mutu na TVT ba bayebi ke shoga o abana théâtre trop jeune, ba bayebi yango. Vi na ye leki na musala oyo ye. Ba bayebi yango. C'est-à-dire, dans la télévision, on a un lobby clair et net. C'est ça la vérité. La vérité blesse, c'est pas nous. Il faut savoir la vérité. Mais surtout, il y a 100 choses. Si il y a des problèmes, il y a des on a des des fins koko nangai. Alors, Christian, ceux qui m'ont allé dans ma casse, soit les toys. Quand les toys, on a cette personne qui s'améliore. Et ça, adage, il y a Bangala. Cela veut dire que si on a likambo belela, loba likambo bosi la nana mutuana ole obomba makambo mutema. Voilà. Voilà, c'est aux likambo. Juya musée. C'est aux likambo loba obomba na mutema. Donc j'en profite aussi pour faire mes salutations spéciales à celui que j'appelle Edo Biebina. Donc mes salutations spéciales à toi. Mes salutations à la Gassenzola Royale depuis Liège et mes salutations spéciales aussi à toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili Télévision. Alors, Shoga, nous sommes à la fin, il y a l'émission Nabiso. Oui. Un mot de la fin par rapport à un mot de la fin pour Nalélo, exact que merci d'abord à Congo Mokili. Oui. Pour notre disposition à temps au Bopé Singai. Nous sommes être humains. Tant que nous sommes dans le lobby, nous sommes les épées bateaux. Pardon, nous sommes au Monique dans les ébango. Au Péba Monique et Christian. Alors, la vérité, merci Pena Bango. Au Péba Monique, c'est la première fois que nous avons CPLI, merci Nabango. Au Péba Monique, c'est la première fois que nous avons CPLT, merci Nabango Kaka. C'est-à-dire, je suis artiste Nabango. Tout on a besoin, il y a bonne marche, il y a RDC. Ce RDC ça bien, c'est-à-dire ceux qui RDC ça bien, Bissopé Baptiste en général, Nabino chroniqueur, Bozala bien. C'est-à-dire Yango na Corée Koloba. Merci na batutu Bolanda surtout na Lubumbashi, na moni restaurant na biso et Lubu et pas il y a Mercedes Zema, il y a na Fabiana Zema, Jean Kasusu la Kilijo. Motema Iska Lenzo, Oscar Maritou, millionnaire en kilotes, Guy Merci Mbokani à Marlène Tessa, Bambote Belé na Fatou Miracle, maman na Azir, Bambote na maman na Archange, maman na Jennifer, maman ba Petit Zago, Fatou Miracle, Bambote Belé na Kade Sundi du 21e siècle. Bambote belé na nana souka la kitisela ya mata amatakani etata kra depuis États-Unis. Bambote belé na Koja Kabuya. Wana masalanga za Koja Kabuya bambote na yo bambote belé na Flavia Panda. Bambote belé na oncle Nangai l'excellence sport Alili Abdul depuis Djobourg. Mikolo azo comme monsieur le maire na comme monsieur le maire na Cape Town encore. V Ousmane, oncle nanga propre Didier Ousmane na Cape Town wana ozo koma mikolo indaba na Cape Town Fokapa champagne overdose la femme le plus millionnaire c'est-à-dire champagne overdose bambote surtout na Congo Mokili plutôt c'est-à-dire Ado Yue na linga retro c'est-à-dire après qu'on travaille émission na très bien atala ka vraiment za intelo na makambango c'est-à-dire bambote belé na Ado Yue Bambote belé na ba massa na ngani nyonso bana niveau Europe ba Igor 2 minutes ba Ansu Luzolo ba Mike Ladi Chess ba banani susu
baleki na nga loka papi Kader wana pena mwana papi Kader oh maintenant tout temps comme on est déjà oh maintenant tant comme on est c'est tout fona temps sous comme Michaud pour na belé point ah belé tout temps papi Kader tout temps na bi batami ki wana niveau Europe papi Kader ba meta pinga ba Domazé ba Fatou Miracle ba Sonia Voloko ba Zigura ba Gianni Fay ba tutu ba José de Londres ça dure ba mbote na tout le monde o bazali nzamba lola a protéger bino a kokisa posa mitema na bino azala na bino place tozali biso pe awa tozobunda matadi le 24 au tozana matadi pasteur Padum Petit moto na nzambe c'est-à-dire kikanda nini oyo mpompozo kinkanda kalankala côté à stade d'ambition kuna nyonso c'est-à-dire nyonso wana na posete na femme noire Nana femme noire bambote na yo. En tout cas, Choga, je serai obligé parce que si on continue avec toi, c'est aussi ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, mais avant de vous quitter, je remercie l'équipe technique de Congo Mokili Télévision, spécialement celui qui est derrière la caméra, Imak Makengo, sans oublier Kapilo Kwa de management et surtout à l'ambassadeur de la solidarité Ado Youé. Sans oublier aussi Anel Kaba Fosset et Sims Essele. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. On se voit la prochaine fois. Choukrani. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, les ponts Wecha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.